remarqué vraiment que y a Gabi, Mama Top, Mama Étoile dans ma vie. En tout cas, on a senti vraiment focus. Mingi j'ai remarqué na Mao. Mingi j'ai remarqué plus Mao Étoile na via baza trop focus na Mao. Ça dit on dit bango baza toucher makasi na liwa ndeko wana baza ki vraiment ba camarade. Vous avez casque Bluetooth. La chango na matoi ça me permet na fin na voice moko. Na ça na makabuna ngai o so etani o sisi muzo ebadi. Muzo ekso na buka no ça kana bi. La voice ngona ko bimisa ko pe. Mama mi la lobby depuis na joua deux films na ngambu ya ndeko na ngai. Sila, si lelo babenga ngali soute. Allo awanga ni te ka joua te. Abi depuis na joua babenga ngali. On a pensé une réponse. Puis autant on a télévision, on a bien un téléphone. Mami le bonsoir. Et là Yams, oh Yams boni nabi. Et puis pour nous on a bien au soute. Pour comment jouer pas belle fille. Tu vas y aller. On a nani otanga. Susu. Moura. Ba moni nga ba ba on ba na concert à Ferry. Na biso les gars tu moni nga na ya pas ya. Akimi bo. Boto simba ata mutu. Oh mais ati. Bakanyi yo bati ona makala parquet. Bazuli IST ok makala na 10h. Babengi Belvin ndeko na yote. Abisi $1200 na yi. A Chelio. Sérieux. Na biso je faisais partie de l'équipe moi. Chaîne na bango. Na Suprême na bango. Entre autres s'il faut le dire les abako na Suprême na bango. Baza ko s'inspirer plus na ba insulte. Ko sa bala mana ba moyente. Ayo luka lo appareil marin na yi. Na soutenir yé pour na libala na ye abongi vie équilibre bien couple né beau type bana ba comme 20 à 30 ans de mariage mais a commis ici en fait awanga ninga non pas seulement awanga nga employé terme mais ça va être plutôt dur a commis ngai de lokwa ba kata Belvin atango ambula ya mabeti mais ba yi ba keto commis konela o ba lion so ba ko ba botami ebele ba kokoma ba lion ba kokoma siko ko ba lia bango. Mun ben surtout ba osala na TV ben surtout bango ba oko ya ko finga kawana ya ngundi za siko ba inspiration ya Abakok Suprême kolo mams na bango sœur na biso mère na biso aussi là tout le monde a valeur quand on soutient des valeurs on soutient directement Belvin Kandi parce que ça vraiment ba valeur on dit Belvin na beto le solo moi va ka to kota l'émission. Retourne en feedback au monde. Le monde globalise beaucoup de choses à la fois. Oui, Jiba Mbandi Momogo, Boutou et Tona Maramebele. Tu limites bateau au Côte d'Ivoire, Betika à tout. Na technique, na ba comédien, Betika à tout. Albaye Liso, Onga, il a l'ivoirienne, sans ba jouer. C'est ça ce qu'on veut pas. On est à OK pour jouer communauté congolaise, Libanda et Mboka. Au cas de la communauté na biso bato bayo comme ça batali ngala bon ouais pidinga na bonga bongo ouais moi mobile azoni bima kengai ex tangé za Diego Milito je salue Sarato la Diego Milito d'ailleurs Gleket ah ya moi mobile andi make ex ngai Diego ex ngai nani da Costa Mukini moi mobile rolo ba makamona te feza moi aussi si on a biso côté kuna a opesa oyo ana ngo par rapport à entourage donc on le il faut pour mon famille pas pour na ngote mais ba ami ba pour na parce que famille tu ne peux pas choisir mais l'amitié tu es obligé de choisir ton entourage tu es obligé. Comment tu peux être entouré par des personnes des personnes qui vivent avec les insultes, des calcitrons, passez-moi les termes, des personnes qui vivent avec la vie d'autrui dans leur bouche en fait. Mams, comment on dit finan que Belvin t'a non, on ne change pas l'histoire. On ne change pas l'histoire. Yo, est-ce que le 5 janvier, je crois, le 5 janvier, les alara journée férié na biso ya ba martyr. Pourquoi on ne le change pas? Le 4 janvier. Pourquoi on ne le change pas le 30 juin? Na micro libre, oza libre.
24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Votre fidélité nous rassure, votre chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers votre chaîne GI Télévision. Et bien, j'ai le plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de me suivre. Je suis Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise, la giga, la fille qui dérange, gros bébé de la presse, donc la fille troublante, dans tout le mot que vous m'appelez, tout le nom que vous m'appelez. En tout cas, ça me fait énormément plaisir. Voilà, aujourd'hui, on va essayer un peu de parler avec Yams Yambe, Oyo Mikolo, yo. Donc on va adopter na famille Libota, beaucoup bien pena les chouchou, eh, comment Kassiboé, voilà. Avec lui on va essayer un peu de parler, les mondes de Kotaki. Est-ce que le monde en vraiment ils ont qu'un bien parce que Nazuba appelle à Batebele, famille Libota, c'est comme si moi distraction et Koti, on va essayer un peu de parler na Yams et puis bah sujet tout autour ya matanga ya mirae ça bah audio ebimi par-ci par-là. Toi qui peut que non comme kokanela ye aza menacé bakosala mabe tout comme meka pe ko to solango. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, famille Botande Boza, s'abonner. Maman chérie, Poutine de l'écriture, vite qu'on dit la patronne, maman Kioma. Moi, c'est à Bafossette, moi, c'est à Maïle, moi, c'est à Bongo. Oh, écriture n'y rata jamais. Donc, merci parce que on relaxera toujours à savoir ébélé. Merci beaucoup à papa Jean Boud de Maïe, Mbomote, ma maman Anassa, depuis Paris. Ah, voilà, parents, quoi. Merci Nabino, merci maman Hortense, depuis Paris, toujours. Bon séjour à Yemoko na Kinshasa, lobby FM 4 fois boss bambotenu yango là. Voilà, donc merci beaucoup Exode Mikebi to mekape ko sola na Yemoko Yams Yambe, les chouchous des familles Libota. Voilà, Yams Yambe. Bonjour. Jemima Ibele. Merci beaucoup na batutu bota la biso. Merci pour la confiance et puis merci pour la fidélité au yobo pesa biso. Et je dirais encore merci à ma téléspectateur et puis merci à la famille Libota parce que mon famille c'est à français et Libota c'est à lingala. Donc nous faisons le deux à la fois. Et quand on le fait deux à la fois, c'est-à-dire biso bato to na Kinshasa le roi de l'être na vraiment lingala to lo ba Libota. C'est-à-dire biso nyonso to Libota. Pour les bandits en France, un pays tout francophone, on a une famille. En anglais, je ne sais pas si ça fait comment, en portugais, famille. Famille, voilà. En portugais, bref, famille Libota. Merci beaucoup pour na maman Oyo Belvi Kandi. Elle fait de son mieux à revaloriser la culture congolaise à travers le monde et à travers la communauté congolaise. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on doit soutenir. On est obligé à soutenir nos valeurs. Quand on soutient des valeurs, on soutient directement Belvi Kandi parce que tu as vraiment des valeurs. Oui, Belvi n'a pas été solo moi avec une émission. Oui, que actrice congolaise, Yali Bosso, a qui joué dans ma famille. C'était Belvi. Elle n'a pas révalorisé la culture congolaise par la communauté congolaise, mais elle a fait de son mieux à revaloriser la culture congolaise à travers la communauté internationale. C'est-à-dire, il y a eu des Canadiens au Batalagi Belvi, donc même Bangomo Ivoirien, c'est pas un jeu d'acteur, il y a Belvi. Tout l'unité bateau au Côte d'Ivoire, Bétiga à Tours. Na technique na ba comédien ba betika ka tout ale ba yeliso onga il a l'ivoirienne sans ba jouer. C'est ça ce qu'on veut pas. On est OK ko jouer communauté congolaise libanda ya mboka. O ka dika communauté na biso. Bat ba yo ko muzaka batalingala. Mais biso to na besoin Belvi ya revaloriser ndinga sali bon. En tout cas, coup de chapeau à elle voilà. Très bien, donc ma famille a vraiment la raison à Opona. Et Yams dit beaucoup bien Mikolo chouchou parce que permet la belle vue, batamaye les candés Moutubaro Salara, les Makambango, les lobetongo otala, le monde, maman tangazo koma. Maman tikela tu ba tenter moun ba to so apeko to sali bo mo to pe mata moi 2 jours 4 jours to pe mi pe mais mbala mon lelo le monde retourne en feedback au monde ngonde. Le monde globalise beaucoup de choses à la fois. Oui bichi ba mbandi momoko Boutou et ton amarambébélé. C'est-à-dire, au moment où nous dormons, pendant la nuit, il y a certaines personnes qui travaillent au four et au moulin. Tant qu'on toi 17h, les États-Unis vont 17h. Au commande. Donc,
Bref, le monde globalise beaucoup de choses. Beaucoup de personnes n'ont pas identité, n'ont pas sentiment, n'ont pas lolenge na bango. Toi, censé rozaka, tu as rolingaka te batonion sur base à malamo. Toi, censé te même mon commis écriture on a Poutine, à l'occurrence Madame Belvikandi, elle a fait des sommiers roula qui s'abisso na quatre écriture on a que batonion sur base censé à cause à la nengi morote parce que non dans le ma film mango et malem beningi ekindi. Batonion sur base censé aux ande morote. Na kati ya monde et na bateau il faut ba telema wana po banda ko bundisa yo muto sala ke bango ba yebana yo zaki tremplin na bango. Et ça normal. Mais oui, c'est normal. Le monde nous parle aussi de la famille. Ndeko nga nazana ino kantiza ndeko nga menzoka amoto ya mokili. Ako trahi nga na tango nyoso ya lingi. Yo ebi ke ezana bato mosusu oyo ana posa bala me ana ba moyente. Ayo lukanga lo appareil marin na ye. Na soutenir ye pona libala na ye. Abongi vie qui bien couple né beau type bana ba comme 20 à 30 ans de mariage mais a commis si en fait awangani nga non pas seulement awangana nga non nga employé terme mais ça va être plutôt dur a commis si nga ennemi direct na quoi donc ça dit pour ya amu akalculer ma nous sommes mabe même soit l'autre ndo to mabe ba mo ramoni yo yango na lobaka na émission mo na lobaka po na bango Belleville comme omnipotent omniscient omniprésent donc même na bandoto na bango ce Belleville azate mabe. Donc, même na kata nzungu ya zulamba, il faut Belleville azala. Donc, excusez-moi pour le temps, même na Kiv, soka vandi ta on to raisonnaka plus ma Belleville que ma kambuya va vie na bango moko. Vous comprenez? Yango moni ba kangaye chaque jour matin, midi, soir na mabe. C'est ça le problème. On ne peut pas forcer des choses. Dans le barilo au monde c'était biki saka yona nko ina zamba. Bakata ngoni langati. On dit basi bakata ba bosana le temps passé n'existe plus. Ya on a biso lokwa bakati yango déjà. Oui biso bakati yango zakande nini. Nzete mo rebikisa ka on ko ina zamba. Tangu mbule zalaka. Ba lion ba obota ba lion so. Mbule zali mbula na mai koti na kata zamba mabulo ba lio ba kina robata mawana mai koti ebomi bana ba ibona baba progéniture ezali belé ezati. Mbala moko tangu to komina elanga. Mbule bete soute banyama wana ba jusqu'au temps kokola. Omoni tangu ba zo temps kokola wana mba moko ezo permettre bango donc so ina mbula bazaki mukie ozena possibilité okima bango. Siko na elanga okima bango ndeni. Donc aussitôt kimi ba lié mba moko vie suki. Donc lokwa ba kata Belleville na tangu mbula. Ya mabeti mais ba yiba ke to komisko nelanga o ba lion so ba ko ba botami ebele ba kokoma ba lion ba kokoma siko koluka ba lia bango. C'est ça le problème. Voilà. Quand tu regardes le lobe Belleville, aux ok référence le ya théâtre, ya écriture parce que ba te belé par rapport à vitesse au monde ba ozela ya bimisi ba ba kolana na sima. Ozo classé na place ni le loboé muto azo sa malam mais elle est toujours injuriée, manipulée, traitée hypocrite ba kombo tout bazo pesa raé. D'abord, au début, film Mori Ucholeka, je crois, je suis en 8. Et ça qui édifie ma casse, ce film. En tout cas, et ça qui bien pour Nanga. Le problème est ça, on a connu beaucoup de scénaristes, des scripts, on a connu beaucoup, entre autres, Mondirba, Akomara bien, on a connu Modero, même Ngamoko, on a connu beaucoup de scénaristes, bref, Prince Luamba, Akomara, on a connu beaucoup de scripts et de scénaristes. Mais, les loyaux, ceux qui sont scénaristes, oui, je suis Mondirba dans le plateau, il reconnaît ma valeur et ma maman. C'est sérieux, hein? Parce qu'il y a des gens qui disent parmi les bateaux, comment le scénario est bien frappé. Mais ceux qui ont vendu à reconnaître ma valeur et ma maman, c'est qu'il faut assumer. Ceux qui ont des héros, à vendu à reconnaître ma valeur et ma maman, on a Belleville Kandi. Dans l'écriture, parce que tu es bi. Vous comprenez? Histoire, oyo. D'abord, scénariste, un bon scénariste, moto comme un film. Azana besoin y a feedback morobo, tout tableau morobo et panzaï mutu. Parce que bango le contreur, il y a bandi qu'on a biso de l'autre côté. Bango chaîne na bango, na suprême na bango. Entre autres, s'il faut le dire, les abakouk na suprême na bango. Baza qu'on s'inspirer plus na ba insulte. On dit insulte ba osala na TV, ben insulte bango ba oko, ya ko finga kawana, ya ngonde za siko ba inspiration ya Abakouk suprême. OK, Abakouk suprême de mukolo. Mais mams na bango, sœur na biso, mère na biso aussi là. Voilà.
Par contre, ceux qui azaki na bato mo amaile, obi scénario ya ngane nini, gros bébé. Obi mutako rêver à 5 minutes à ce film. Siko oyeba mutako rêver pendant 5 minutes on a pas de film, arriva ki nini pour azwa film. Pour mutu muzako rêver mutu mo ba finga ke kuna be mama na yo. Ezongele la mutu. Asali be film par rapport à un giro wana. Ce que ça na bato mususu a ça la film et mususu afanda qui a raisonné. Mais pourquoi vous traitez un étizo banoboé? Pourquoi vous allez ignorer un niveau? Langage wana kaka est revenu on a mutu. Ah, alben ne poani. Yelanga biki na papier pa abandio koma. Abandio koma. Donc yaba lwaka mutu pesa oya nango. Ba pesa kase oyo ozanango. Voilà. Si on a biso côté kuna a pesa oyo anango par rapport à entourage na ye. Yango to lo ba il faut pona. Moni famille ba pona ango te. Mais ba ami ba pona ango. Parce que famille tu ne peux pas choisir. Mais l'amitié, tu es obligé de choisir. Ton entourage, tu es obligé. Comment tu peux être entouré par des personnes, des personnes qui vivent avec les insultes, des calcitrons, passez-moi le terme, des personnes qui vivent avec la vie d'autrui dans leur bouche, en fait. La bassesse, na idiocisme moko boye passez-moi non mais c'est une façon de qualifier certaines personnes par leur comportement que nous vivons comme ça aux yeux de tout le monde parce que bato ba oleka na TV yo nga na éducation na nga o papa na biso na maman na biso ko bakufa j'étais trop petit je connais 8 ans mais grand-mère moto beaucoup linga na koli vraiment na maboko akoko mais en aucun jour ayebisa nga finga moto maman na ye na sisi wana na ye na bakuro yo na juju na ba na ba journalisme o na place mon côté ba biso tu peux passer à la télé pour insulter quelqu'un. Jamais. Mais moi, je me pose des questions. Et puis, comment tu peux faire? Comment maman Milo, bino maman musubo ngaka ba finga, bino tant trop finga o on après comme yo biso ba leg ba kuku to ça ba impoli. Maman Milo a volé kana TV. Zoka t'en ko réfléchir. Pour ni no sala ba sortie immédiatique boye. Ngana bi immédiatique. Wana la dictionnaire. Et kangi biso mato i place to vanda ngana. Sorti nini immédiatique. Médiatique va doubler car ina n. Donc on a pas réfléchir même pas. Parce que immédiatique wana yo zora ke abakouk suprême sur azuango. On ça filme ni. C'est sorti médiatique ya maman Milo a finga ki côté na bango. Non, maman Milo a bien précisé d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer maman Milo aussi à Tadinga là pas. Maman Milo lobby depuis na joua 2 films nangambu ya ndeko nangai sila lelo babenga ngali souté. C'est la vérité. Allo awangani te ka joua te abi depuis na joua babenga ngati. Ngana pesa ke réponse claire tant on a télévision na benga na téléphone Maman Milo bonsoir. Eza Yams Yams boni na bi obi poni kuna babenga ko souté pour comment jouer pas belle vie. Ya on babenga ko souté. Donc bango na mutu na bango bacha moto abimisa bango na katikata makolo na ye amelisi bango libeli bacha ye ennemi na bango. Bazwa béton ba ye ba kundi source place ba uta bo ye bisanga sikoyo bazwi ba sale fort source kufa bazwi béton ba ye ba tie wana source kufa. Par contre eza moto bango ba oluka bacha lelo na yebisi yo so tozongi na 2019 2018 au mona je crois SB fongami na 2019 2019, je crois, en avril, le 5 avril, quelque chose comme ça. Entre le 5 avril et le 5 mars, quelque chose comme ça. Depuis, on a soro moni ba film na bango na ba émission na bango liboso, OK na famille libota na parrainage au kuta ngona se. On comprend? Monto pe sabato kombo pomba scène. Moto a lobby na boti mo na ngana pesi kombo Yansmin. Aïe, sitôt Yansmin se décide à tourner ba arme na ya vers nga. Directement aux ala maudit parce que aux ala mona nanga moi si comment retourner ba arme et puis non parrainer chaque jour dans le mala liboso na yo moi nanga izala lumière zala boye zala kenele et salami bongo nde Bellevue lobaki na chaîne wana SB chaque jour tant ozo parrainer yango ozo chama lobaliko nango chaîne okende liboso bato ba mona yo ozala visible ko leka ba chaîne belele ona mboko yo et salami yenge bene ye moko mwana mwasi lobaki le loka ba bénédiction na ye wana apambolaki et comme il contraire. Mais
kobenga mutu pomba sene ko tombola mutu ko peso ba valeur loge elingo laksa nini d'abord biso tous ceux qui va pomba ba côté kuna est-ce que tokenda ou ba pomba baza côté kuna ba simbi machette tokenda te fo ni boto banga ba okata biso siko tango ba opesa okombo ya pomba déjà et sonné makasi na bateau mususu so baza webika tchaka kombo na sikoyo na Nigeria ba pe na ndenge mo bengela ba pomba na bango siko so to komi ko ba biso pomba ale to biso bango biso pomba na biso seni yeyo ebi niveau ba Nigeria ba obanga ba komo jouer na ba complexe ba ya jouer makasi pomba na bango kuna ye wana. Mais c'est comme si ba fina kombo ngo ba komaka mingi mams kombo ngo nde ba fina ngo ko bike Belleville mutapesa. Non, on ne change pas l'histoire. On ne change pas l'histoire. Yo, est-ce que le 5 janvier, je crois, le 5 janvier, nous allons journée férié na biso ya ba martyr. Pourquoi on ne le change pas? Le 4 janvier. Pourquoi on ne le change pas le 30 juin? Pourquoi on ne le change pas? Pourquoi on ne change pas le 17 mai? On ne change pas pourquoi? On ne change pas l'histoire. Oh, Ezali. Déjà, comme maman bongo, déjà totikango bongo. Maman, l'histoire retiendra que lelo yo ata Belleville azati, ata sila azati, bato ba la continuité à makamna bango. L'histoire retiendra que Belleville ne muta parena chaîne wana. L'histoire retiendra que muta pesa sila kombo ya pomba ya scène c'est Belleville. Ah bon? L'histoire retiendra beaucoup de choses en faveur de Belleville, envers sa sœur. Voilà. Lelo yo bato ba vivre na ba insulte ndé ba luka ba kabola bato. Le roi bazana pour ça to kabwana, to kabwani. Tukabwana biso to akota famille bota to ata na poma mututi bango bana babakuke et puis abakuke ezali prophète moko boye tambaza wana prophète en fait lisolo ngo na bien ngo mate ponga makota na tali ngombe na tali émission sœur na ngamo wecha beti lisolo le place mo choka ngalobi prophète abakuke azaki kolela pa nzambe pour la population wana parce qu'à l'époque ba prophète bano salaka moko prophète moko ça dit bino tumbo comme mbaso wana problème boyo solliciter ka prophète wana pour besoin ba précision na ba guide ba codage spirituel na bino verset mo route lobara na vanika na place nanga na ozela lipamboli nanga Abakouk il a fait de son mieux ya kosala makambo malamu mais par contre ya population ya banaye ko kamba bano sa makambo malamu ti mbamu na zongi na bi yango wana va kopesa kombo yeba tala siko yemo kopesa na biso sila ana besoin sa makambo malamu mais bato ya azotambo na bango bazana batondi koto musuba pede kote donc eza ndenge kaka eza na bible yoko imaginer que atana yebisao yoko imaginer même biso moto kamwaki ba ange ba yoko luka prophète Abakouk ba koti na kata ndaku population wana bayebisi bango ke ba ange bazakuna baye bazobetela Abakouk porte o biso photo makana ba ange wana tozo bon lora bibali na biso ba PDP ba ye o biso pe photo makana ba pedula basala ka mibali na biso nzambe ba pedula voilà ba fait non tanga ba ko bona ba kalamite bo banga ngoma makasi bo banga ngoma nile ngala mobile net bino ziko bobanga pwani question ko banga te parce que modo ko tinga na terrain on a question ko banga te mais ba kaneli yo ndefuto ke to lo likamundenge za yona mundirba ba kaneli yo eza deux personnes ya côté qu'on place tout beaucoup ta bo bunda ko mibali bon ba pede to bulendeli bon ba pede ngala na bango mona moi mobile azondima ke ngai ex tangeza ki Diego Milito je salue Sarato la Diego Milito d'ailleurs. Ya mwana mbali andi make ex nangai Diego ex nangai nani da Costa Mukina mwana mobali oloba makamona te feza mwa mwasi ngabela za surtout na bi oh ndeko tezo ndima bwenzo kana za mwa mwasi bana jour na mwa mwasi mwana mwasi liboso na internet banda internet banda internet andi make ngai ex nangeza Diego ex nangeza da Costa ata yo linga est-ce que yo autant comme ex na TV bah alors ezana mwana mwasi monta ko salango ya Karine Mokonzi de fois surtout on est au monde parce que dans internet mais yé moko pas le battre ex nangeza ki nani ote ezaki bakaboni ya continuer vie na ye mais ya mwana mwasi ali kana TV pas le battre ex nangeza la ki da Costa ex nangeza ki Diego moi mbala liboso na mwana mwasi ba bonza lekecho mwana mwasi liboso za lekecho bango yende takanelo bazami balena nani te ba koka te e ba non ibana ndeni ibana ndeni yo makamolu ke ba mwana yo bango bo linga te donc bo télévision ba lo ba je matika boya za brutal ngana brutal nga tout cas près
j'ai manga près dans ce baïe na 10h 1 minute bandi mbamo nini po bako na stade wana le côté on ba ko maliva ko kanela bino net yo na mundi baboy mikolo bakanela bino bakanela nani bakanela mundi ba bige mundi ba la moi trop doux mundi ba e boy mo mundi ba ninga kina na makambo pour ne ko lo benga na ko ko ba ntse pa bango pena bongo non ça il est caté ça na ngama makambo lo ba passe ba bavani e bige nga telimisa de garçon na kiti na mataka ma shako na telimisa de na kiti na mataka ma shako nye lekechu yena o wana msuona kutenda bona feri na concert a feri o wana moninga maye mtavaya na nzela wana nani yotanga wana msusu wana nani to mura ba moninga ba zeba mumba na concert a feri na biso lekechu moninga na yepa oya siu akimi boy yaki maoleke oh amoni akimi yo ono baka pour la caméra te na biso te ayake pa babasi ayake pa babasi ayaki pa babasi ay pa ba mbali moneti nga boya te aoya te na kopo ba PD na ate ata PD moto lo banga ata na théâtre ata na milieu na ba journalisme mais moi cita lo ba ke nga na yeto zala mo sta mbali ate na milieu ba comédien na milieu ba journaliste moi cité donc na yebiso ata mo si mo te do et puis na ba PD ba lekate et puis ba yebi nga na mbali basi na mbali mibali te donc so nga ipona za mbali bifuna za na mwasi non ça na PD te donc ba tana angle mo ba calculer nga ba finga ngati oya o meka aussi toi meki surtout PD nakani limba mo place donc kutane puis na place non zo bango ya le baraza rêve na bino rêve ya batu ta mibali batu mudagenda ko defa ba mbongo mama tikako tikako to bete maso musueza ngati na pardon na kokio kena na piste bo bweza babe parce que yo nem to a cible ozaki attaquer et le moins ko attaquer et comme bazo kanelo otambola na nzela faut to tuna parce que mokile ba ke yam sa comme menacer ba comme kanele muto menacer nga il faut azala ouverte alors ba ke yam si yo surtout kutana yo voilà ce ba lo bon na se ba caméra ça vaut pas la peine ne ba oyena na ndenge tout ba kutanga na za prison disponible ndenge tout ba oyela gemima je peur de personne na finga monter à la télé je passe à la télé pour je suis à la télé pour parler des valeurs et être contre les anti-valeurs. Personne ne peut passer derrière mon dos pour dire que yam si yo machin. T'es pas un homme. Parce que si tu es vraiment un homme, tu dois passer à la télé pour dire que yam si voilà. Or, mis ça dans la place de Koutana Bangoti. Attends nulle part en avant de Koutana. Matanga Mira isa na ozala ya se on nga me place nga na ozala bango ya te. Puis bango boye ba nga na ye. Que bon comprendre nga na ye. Est-ce que moins temps bango ba kimanga wana elaksa nga na ye. Et puis bagenda ko pesa na ba nouvelle garçon na ye akovo wana alaksa nini on non boni bo basala ndino pena na ye textuellement na ndeko ala kuna textuellement non ko ya pembe yoka ya mwini non on ne peut pas rester là pour parler de revaloriser les anti-valeurs au monde bandeko wana bazar même bible le biango la nature vous enseigne pas bazar anti-valeurs au monde on trouve na sixième na bango troubi baleki na biso mibalo ba ko la lobby sera lingara peut-être garçon à PD. Oui, il influencer les gens mobile comme PD facilement. Az anti-valeur. A motoméat az anti-valeur. La nature vous enseigne pas. Yo mona de soso moi ya mobile azo landa soso mobile ya kiochaizem. Acha imaki. Non, museleketa mobile babundaka kaka so museleketa mobile wala na muninga mwasi. Mpuko ya mwasi bazala kana ya mwasi ya mobile bazala kado. Omona o ba koma osala échange te. Mais comment bino ba mibali bo kindaka bo salaka ba salite bo soto na miso ga ya bino moko teti na miso nzambe oyo makamona suna sali ngwata na ndoto na kosutuka mabe oh iba nindi ni ngamo mobali na kyokoma na ba niveau wana iba na ndingi ni terrain ngo peza eza terrain moko boye na olinga vraiment te ko koko makasi na tunaki parce que na ko comme si boya ki menacer mais comme yomo lobi que za solo te on peut changer pour que tout le monde a besoin de solo non ils ont makambo lokuta on peut pas parler de ça tout changer si on est anti-valeur ba anti-valeur et puis ba ils ont anti-valeur voilà parlons un peu la makambo ya ba comédien to comment remarquer ce que comédien moka munene na a kufi après wana groupe à WhatsApp après groupe à WhatsApp mama mbongo après wana e fuitaka libanda na nyangonda sala rango nakata groupe ngo yoza mundir baza ça veut dire famille bota boza baba cook pe bazali batu pe ya netre pe baza sko banani ba bimisi ba voice wana oyebi ke ngana bimisa kutu nde liste ya cotisation ngai mwa bimisa ko mundi ba muta pixega on peut bona TV la bisio mam sa che $50
Belleville quand j'étais 150 dollars. 147 balongoli. On a besoin de 150 dollars. Il y a retrait tant bakati. Même ça c'est 50 dollars, bakati est 47 dollars. Ngala capture na bimisi yango. Mais na hôtel en habité, c'est pas responsable pour la hache nanga. Na mukolo makasi. Ça m'a beaucoup dit, non trahi conscience na beaucoup. 150 dollars, 100 dollars, 50 dollars, 20 dollars, sous 20 dollars, bon, c'est normal. Bah 5 cotisation 20 dollars. Kitili kolo, mutu na mutamoni selon possibilité na e na otela ba ongana lingi. Voilà. Mais après na yoki su ba voice. Na otanga ba voice, on a ti ba wali ko so na ngana za bi na otanga ka. Parce que ba casque ba bluetooth. La chango na matoi do, ça me permet ya na fini na voice moko. Na osa na makabu na nga o so etangi o sisi muso e badi. Muso na buka no saka na bi. Mais ba voice ngana ko bimisa ko pe. Ngai na koma mana ide na bimisa ngonde. La zui yango pe. La tana on peut transférer na numéro na mususu. La talika la vie non, ça m'arrange pas. Mundi ba pekisika ba bitika bakabwana. Bunga za prêt. Mundi ba pekisika. Elle a pekisika na tiki. Allez, na yoka bango mo kuna ba comédien ba hindisi. Mais pourquoi biloko a bon? C'est actualité. Pourquoi biloko a bon? Moi je me demande, pourquoi biloko a bon? Bon, eza ba mort bolingo ngo za la raté. Théâtre za yo kabwana. C'est normal, théâtre za yo kabwana. Na ba oyo ba se renoncer te en fait ba renoncer te ke ngana za muta famille bota ngana za muta abakuko ba oluba na bango te parce que azana besoin za la tendanciété mais au fond na ye ayebi ke na sila na Belleville na préféré na nga Belleville na nga makota Belleville pour Belleville aza mutu muni na éviter en tout cas na éviter mais aza mutu amutu azana mo ba qualité bien ba ke o azanga lisumu yango yango tozala ko Belleville azanga lisumu te azanga en fait na lobaka ngo azanga lisumu na sens nini obi mutu ko za hypocrite mutu ko za aza mabe mais si ozana problème moko boye oyo nzamba acheli yo ye na canal na yo lokola bénédiction pour likambo wana za solution obi ata nzamba osepela na ye. Je n'ai pas de moi bato continuer à m'entendre sur là. Et ça na bato mususu na se ya moi oyo nzamba linga balela te. Et ça na bato mususu na se ya moi oyo nzamba linga bana balela te. Bato ba oloba na kosi. Kolela ya moto aza na papa na maman na ya kolela ya moto aza orpheline de père et de mère. Kolela na bango bale pa nzambe eza na odimat moko te. Et ça na bato mususu nza aleli aussitôt aleli nzambe. Nzamba réagir direct automatique. Mais ça va tout mususu so le nzambe nzamba ko comprendre que na opesa na ngapi mais na moi malembe mais mutu mususu so le lisiko nzambe likam na ngolobi ni tala boy abimi libanda mama akutani na Belleville ko akana la bénédiction na ye azana pa mo bala abali azolinga bala mais mbongo zo kokate akia luki Belleville atie le beaucoup père mususu ya atie le cotisation ya $1000. C'est pas facile famille na yote ndeko na yote mwana noko na bino te. Après yo legi na TV ko ba okomo finga e mwana wana Belleville bakanyo na parquet pour violer ki journaliste okomo calculer ba o calculer ndenge nini yo ko bimela so ezaki tadi to ngato mbela mai to koka yo na moni osimba mingi mutu boto simba ata mutu po me ati bakanyo ba ti ona makala parquet bazuli IST oki makala na 10h ba bengi Belleville ndeko na yo te abimisi $1200 na ye a chelio sérieux na biso je faisais partie de l'équipe wana. Vous comprenez? Si vous muta bongo ata ba fingi yo hypocrite tango yo lo ba merci yo lo bi merci et ba merci monsieur pa nzambe kendaka tout droit zou et kotimba moko et tiepe nzambe so tango yo sengi Belleville nzamba pambola o lobi combien nzamba o pambola mutu wana po nzamba lingaka o yango na biso na biango na bingaka ye azanga lisumu parce que mutu boye bat ba comprendre na ba bete ana ba défaut mais na kati na ye bolamu eleki ebele obi kenga na koyebisa o banana banda okuta na Belleville avant de vendre ma famille bota o na akabela ngana moins de $100 te et puis eza teke na sengi non na senga imbongo te
et permettre ça et maman $100 euros na biso divers mon okende ko taki nkole ala surtout ngai la bandi ko tona la meli ba bilo na mona mela na chima ko la mai na Alexa journée la fini téléphone na sala nga na poche tranquille bébé a pesa ki donc na biso na bi tranquille et puis ça ka pour na santé tout de santé ça dit moto ozwa idée à sepelisa motema na yo même nzambe osepela na ye voilà. Merci. Tu comme ko chuter kota ya mama ya Miraisa organisation nango jusque là c'est bon parce que to ki famille ya papa kunezo ko déclarer siliki balongoli bango na kata organisation de nini batie bango te famille ezate bon en fait na yo ki makambo na kombo ya Gabi na kati ya Gabi mto osima mbongo parce que mbongo bana otinda na kombo ya Gabi na oki kombo ya Gabi na kati après ya Gabi akangi papa ba Miraisa ndoki machin bon ngana o titre est-ce que mamba solo on les a ba titre ngana o yibisa ba comédienne omoni j'ai remarqué vraiment que ya Gabi Mama Top Mama Étoile na ma vie en tout cas non sentir bango bada vraiment focus mingi j'ai remarqué na Mao mingi j'ai remarqué plus Mao Étoile na via baza trop focus na Mao ça dit on dit bango baza toucher makasi na liwa ndeko wana baza ki vraiment ba camarade bon nzamba consoler mité mo ezoki sœur Miraisa personnellement na courtoyé deux fois et puis on a kini et puis kala makasi à l'époque en forme vraiment maman moko hein je crois il était dans les trentaines quelque chose comme ça na sa banzete na sipa autre wana ya no lian tabana et c'est wana OK ba nzela Chine fwa misika ngapi na gina sa banzete normalement ba légende na à l'époque amoni nga na pesi mbote to sololi vite fait c'est wana mana ibana ina ngana nte na ngana sa présentaki anga za muta théâtre boy ya oza bien ouais c'est bon tranquille. Donc on peut y à son âme. Organisation il est bien, je crois déjà balobaki entre mercredi corps et Robima ils allaient exposer. Moli moné épée manakimia azamoto tozagi naye. Nous sommes tous de pèlerins. On ne sait pas après elle si ça sera qui. Voilà. Toki pende ko moi comédien na kufayi suna lubu. Maman Déborah, ya mamie la chatte donc. Voilà. Il y a maman Bana ya présent Calais. Voilà. Et en tout cas ça fait très mal, mais c'est la mort. Après, il faut accepter. Hein. Bon, est-ce que comédien moi coufu batina moga musupe fa landa. Ils allaient bongo. Et comme coutima ba comédien. En fait, liwate mais et ça maintenant on peut pas médecin. Mais le quoi ba yeba nité moi tout est béaté. Et pas ba enseignant pe et salama. Mais loko là ba yeba nité moi tout yeba pe et até. Coute na ba comédien ezala ka comédien moi soit kufi après mo soit kufi. Mais ceux qui sont en milliers ya ba soda ba policier OK ka atana ka mobutu wa romona donc chaque jour ka ta farge za libanda policier mo akufaki donc ils a pour ba ibanité yango mo to tcha remarque on hésité mais le quoi toi côté ba comédien on doit assumer et puis soutenir nos familles bref ba comédien tout sans exception ba famille na biso donc ba libota. Voilà. Voilà, biso les familles boto attends la problème tête comme sur na souka un mot par rapport à famille boto pour la film na biso ba vue on dit consommation penser comment qui. Non, en fait moi je dirais na bato tout na bisa comment partager nos liens. En tout cas, pour rendre la communauté internationale, pour rendre notre culture internationale vers la communauté internationale, tous aura lien na biso. Tout côté na ba commentaire il y a des films misusu il y a mboka mususu tous ont lien tout tika ngona commentaire tous ont lien na biso to partager au plus vite possible pour tout la ki sa bango ke to leki bango nebele et puis tout la ki sa bango ke biso to na bola mo koleka bango mais ce que pour mes alliés on a congolais à soutenir mingi mabe yo mona PD moi mobali akoma moi mwasi aleki na TV mais ana ba fanatique ba fanatique on a ce qu'on a otuna ba fanatique ya ki PD to ya ki moi mobali ozomona mais au moins msungani na lobaka bien boy na fanatique sérieux mais bato yo mwana mobali akoma mwana mwasi et puis ya zo avouer na télévision ke ngai nazaki mobali ya mwasi ya Diego na da Costa wana ndoko mona bato tout bakomo ba oza na raison et bato ba soutenir pour mona akoti élément wana o remisu
3000 commentaires. Ça dit 3000 personnes fanatiques à payer. Donc c'est ça ce qui fait mal. Révalorisons-nous. Soyons contre les anti-valeurs et vous permettre à Bisso de avancer et de faire avancer la culture en Bisso. Tout soutenir Bellevie quand il a patronat, tout s'abonner plus, tout a déjà plus de 220 quelques mille abonnés. Tout ça là, effort, tout comment va commenter, on a essayé tout consommer le film, il y a Bellevie Candy. En tout cas, il y a Candy Star aussi surtout. Tout ça l'effort, tout consommer le film, parce que et permettre tout ça édifier. La télé, c'est pour divertir, édifier et éduquer. Je crois que tout bazar on a beau sur ma part na bango au bazar édifier au bazar édifier au bazar donc tout bazar d'accord na makambo les cas. Merci beaucoup na Jemima Ibele. En tout cas na Europé ça d'abord moni mikolo yo mundi ba boire à Lionel Messi singa ba solana a tchenga pas contact na Lionel Messi, je te salue, l'ami de mon ami Lionel Messi. Aussi à Cristiano Ronaldinho, mon dit Cristiano Ronaldinho. Lionel Messi, oh foot. Il faut espérer des choses, il faut voir des choses grandes. Voilà. Benzema. Ah ben Benzema peut sauver na comme attendez na un message à Benzema. Benzema, je te salue l'ami de mon ami. En tout cas, merci beaucoup. Neymar. Si Neymar n'a pas son numéro, on était bon sur la paix déjà. Neymar. Je te salue, voilà. Massa o pour to solni ku na tongo nani o ya français o ya nani Mbappé, je te salue. Je vous salue en tout cas. Et je salue aussi le président Fachi Béton. Président Fachi Béton aussi, je te salue. Merci beaucoup, maman Olive Lembe. Je te salue aussi. Maman Olive, maman Denise. Et président Nabiso, ancien, le Raïs Che Guevara. Raïs Kabange, je te salue aussi. Permets-moi d'assister à ma bangate. Je salue aussi le capitaine Traoré, président Burkina Faso. En tout cas, je suis très fier de toi, président Traoré. En tout cas, très fier de toi. On s'écrit, hein? On s'écrit. Si à président Denis Sassou Nguesso, je vous salue aussi. Et maman Antoinette aussi, je vous salue. Et aussi à... Bref, n'a pas ici le président tout. Na autre sola, comme monsieur Kimi, c'est comme ça. Paul Kagame. T'es to sola té. Yé ton no sola pe. Depuis quand Marma Rwanda va menacer va agresser Congo, to sola té. Na kata conversation. Je suis congolais après tout, je veux pas être là. Voilà, merci beaucoup. Voilà. C'était un plaisir de partager le plateau. Je vous amour, mes enfants, je vous aime énorme. Je salue maman Martine Toko, bon rétablissement à elle aussi, à tout le monde qui nous regarde en ce net moment. Merci. Betty Bakou Limbisa pour Namutu. Namutu vraiment. Je n'ai pas de Bakou Limbisa. Je peux pas léser, en tout cas Limbisa prochainement, je ferai de mon mieux. Il y a retiré Bablo Msoli à Rolobango. Voir à la télé, ça ne sera pas quelque chose de bon. Merci beaucoup à la prise de vie. Je attends mon Kadi Prince Luamba, Yolande, Jimmy Bokeloa, Anthony Mofasa, mon ami Dada Laini Kandakanda, la fille de Maman Top aînée. Je te salue. Bon rétablissement à toi, mon ami. Ma soeur, je t'aime beaucoup. Aussi, Batutu Batalinga. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Nayo. On a besoin de sur plus de 143, 90, 31, 8883 3 à la fin. Ou affichons à la télé, ça va être mieux. Affichons à la télé. Pour la bateau, finga, en tout cas, non, c'est la plus belle journée. En tout cas, merci beaucoup, Jemima Ibé, le gros bébé. Voilà, merci beaucoup. J'étais avec Yam Siambe, Nicolo, la famille de Robin et les chouchous. C'est avec lui qu'on essaie un peu de parler par rapport à ce sujet. Merci de l'assistance. Il y a Noko et la famille Libota, donc Prince Luamba, la Moni Mundirba, la Moni Yolande de moi-même, donc Jimmy, donc tout assistance. Merci beaucoup. Le propos de Yam Siambe, donc, et Saline Bino, surtout bien. En tout cas, vous consommez le monde, total, tout partager, tout aimer, en tout cas, tout consommer en vraiment sans modération. Merci beaucoup, Exode Mekebi. Mami Tadi, na bon séjour à Kinshasa. Tout le monde veut le Jemima Ibele. Na lingam le mois trop, na kagam le mois collé. Car ça n'est fini. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye.
olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et okozwa information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.